Bandeko Tolanda Bongo film la biso et bandi, c'est reparti toujours avec Didier Parfait. Masolo ya grave, masolo qui toko. Voilà motonio soit sepela. Natango bozali kolanda be film oyo Python Dance. Nzoka mabina ya nyoka izalaka. Mais nyoka soka zo bina bandeko seka linga boma. Akokamola yo kingo akokamola yo loketo. Et voilà Python nyoka monene très dangereux. Et pas il solo na biso bandi. Et voilà c'est reparti. Motonioso asepela na tango yo. Merci pour bondima et wabino Didier Parfait. Python Dance. Mokolango toza wapi. Et bandaka na torture. Moto asa kolia mosekwa, asa kolia kuba. C'est que bato yo ba isilani mabe. C'est que ba yokanite ba coopérete. Mais manduki eza wana. Na bilongi kaka na moni ke bato yo basa bato sans pitié. Donc bango opération basalaka. Ceux qui bosilani mabe makile tangi pe moto akufi. Et voilà tout le monde eza monde moko ya nkope ya violence. Et voilà bato yo c'est moi basa na ba coopération mais basa très très dangereux. Voilà na manduki bakoti quelque part pour na ko torturer moto aloba malamu. Ah, lisole bandi. Est-ce que basali boye basa na raison? Est-ce que basali boye batumboli bango? Voilà to ibina no motote. Moto azole la passe liwa. Ah, yoloba. Affaire ango zanini. Yo nakotuna yo. Nazotuna yo mbaloyo. Pona nini? Oyibaki mbongo oyangai. Vraiment. Tala. Le belaka vérité. Yo moko oponi nzela ya liwa soko yebakite. Pardon. Botika na loba bobo mangate. Eh loba. Na ibelo côté na kamba bongo wana pardon ngaite. Tala liboso. Eh moto amoni liwa na miso. Oyebi. Awa soki chance. Oko kufa me malembe wana chance na opesa yo. Soko sana libabe okufi mbangu na seconde. Bato bazoluka mbongo babeti masolo ya mbongo batuni moto yo wapi mbongo na ngai. Ah voilà mbele bimi pe makile tangi. Bandeko soki mokili oyo eza na ba coopération oyo bomaka mbango. Eza ba coopération ya bambongo ebele ya banzela oyo ebimisaka bato na ba crime na ba trafic pe na ba faire oyo eza similaire. Mais bato basalaka faire nini? Po bango na bango bayokani te. Ah bakati moto makile tangi. Voilà tomoni bato moko très dangereux basolaka ka moke. Balobaka mingi te. Voilà c'est reparti. Affaire ango balobi keba baliaka na Python te. Nyoka mabe. Tolanda. Nanyango. Moto moka zokima na valise. Akimi mbango sirma bazolanda ye. Seke bato nyonso bazana bangambu. Soki motazo kima boye, seke abebisi abateli molimo. Akimi liwa na ebale ye wana katisi ngambo. Me moto nani? Ah, badeko filme yango ebandi. Toyebi te toloba nani asana raison nani asana tort. Po affaire yango nanu tozwi ndimbola na yango te. Bato bazo kima bambango. Bato mosusu bazo kata bango bazo boma bango na bambeli. Bazo torturer ba misusu. C'est que mbongo yo eza source ya ba conflit, pe source ya ba malheur pona bato ebele. Et voilà moto moko azo kata na ngambo ebale. Akimi epaka ayebi ngambo na ye. C'est que bato nyonso baute sika moko. Affaire yango nde esukisi bango na bakanda. Ekomi ba compte à rendre. Mwana na mwana bendana. Moko ye wana kimi na ngambo ebale. Na valise. Ah, soki yango mbongo bazolobela yi. Parfois yango pe mbongo yango ekomi bakoto yo, mutu mosusu azokima na yango.
Ah, voilà ba nyonso balingi film oyo. Rendez-vous na Maison Junior Ike Production. Pembeni ya Bercy na ba nyonso balingi ko retrouver ba film ya sika. Na mosala kitoko pe ndimama ya Didier Parfait, sans défaut, sans tâche ni correction, zéro faute. Moto moko azokima liwa ye wana liso na ye mpe nano abeti te bandeko soko yebi likambo te na ndimi te kokima mbangu me moto azokima boye sirma ye moko abiyebi bisika tokomi voilà moto yango ye wana na ngambo ebale nzoka kimi na bambongo mbongo oyo sirma ebomisi mutu na nsima mbongo sirma yango baso tortire mbo atukuna ake kopema mosika alobi siko na longi tika na pema bandeko esala ya moyibi te na ndimi pete ke babuki banki ezala pe kuna te tala moto yo boss terroriste ozoboma sans pitié donc bato bayebi ke mbongo ebomisaka yana bazokima na ngambo ebale. Alors, ndakoyebisa yo ngai nani? Ndakotalisa yo ke nga nasalaka jete. Donc ayebi bato nyonso baza nsima na ye. Donc sûrement mbongo eluki bato oyo bazala na benemi. Voilà bazalaka na manduki, prêt à tout. Donc bayebi ke liwa eza na forme nyonso. Azoloba, c'est comme si apemi po yebi bato moko baroluka ye lobi lobi. Mais lisole bandi mabe bandeko tolanda. Alors na minute o moko manda yeba naloba nanu liboso limbisa ngai. Affrontement na salamaki entre ba combattant na ngana ba élément na yo. To planifier ki bongo te. Biso pete lingaki eza bongo te. Mais limbisa et bandila masu TV vie. Siko obimi na bobeko pola nini? Oyebi sango panteni partout. Na yebi sango sekeyi. Batu baloba na bango kaka bapanzaka sango. Mais oyebi yango pourquoi na ye? To solati. Olobi nini? Olingi nini? To sola fara. Bale kate na posé. Oyebi kande to sola te vie na ngai. Mokonzi tala bozela zakal. Ngana bi code ndenge betamaka. Voilà patron ya ba terroriste. Abeta lisolo nsoka na bureau la police. Alukaka protection na ba forme oyo. Ayepe mbongo bimi etangami. Yope mokonzi keba na corruption. Alors na minute oyo. Bongisa bali. Dossier zati. Soigné. Ouais, d'accord. Na lingite ngana perdre musana likona yo. Oh vieil, au perdre boulot na ote. Nazawa. Boulot na yo ezali. Est-ce que c'est na bebse la boulot d'ailleurs? Alors, yango na limbisa. Telaka moi ben sile yaki. Et ça m'a sauté au prometenga. Oh, ndeka lobi. Aza na e criminel mabimisaka mbongo po ba protéger ye na bato mibeko. Awa pende kozo sala mosalo yo. Croyant que oeko défendre mobeko nzoka nde oeko liaka nyaka. Un jour oko samba po mabeto salaka e futa maganase. Awa il était une fois nakata biro mosala. Et pas wapi tomoni mwana mwasi secrétaire. Azalaki wana concentré na mosala na ye. Et après cela un jeune homme à côté et abandi ba prière bande ko seke dossier wana azoluka mosala poto yebi baton ba yaka ne longia ba santu. Donc comme par hasard aye ko tenter chance na dossier na ye azoluka mosala ba chômeur rebelle na mboka. Bonjour, oui bonjour. Kombo nanga Jonas na kote ki demande nanga awa semaine passée balobina le kalelo. Monsieur Jonas, oui. Bon. Na koki ka ko admirer courage na yo. Mais malheureusement,
lelo poso musala na mboko ekomi pasi gouvernement zo sa musala na epenza te na kopesa conseil o débrier o sala musala oyo koki na ndenge na yo en attendant ozela musala na mboka oyo alors soki ata musala ezwami en tout cas ekozalaka likamba politique na ba recommandation bon merci oh bon namoni ou soit c'est la mois prochain oya ozongela biso désolé na oyate nalembi ko yoka maloba wana zonga boye yaka lelo bandeko chômeur moko azoluka mosala awa mbalo alembi pa leli oh pauvre Jonas ba université satangi dossier na maboko mempiaka na vi na ye ba français milai bandeko ezanga mbongo histoire ya Jonas ebandi mabe voilà ayoki réponse abaluki na mawa ake na mai na miso esili te bandeko baza kaka eza na raison moko awa toloba boni bazoluka mbongo eske mbongo yango basalaki yango na mosala nini basalaka po mbongo yango bazobomela yango bato bazwi yango kaka te bato mosusu mpe bazotortire bango kaka mpo na mbongo wana voilà les patrons terroristes yenda azoluka mbongo oyebi bandeko bato mosusu mpo na mbongo akoboma ti mbongo wana mpe ezwami te abomi lisusu do basala maseki te na bambongo na bango mais te comprendre déjà que baza bien armé donc basalaka mpe baopération ya manduki bon tobenga bango kaka bato moko suspect voilà bato mibale toyebi bango te banani est-ce que balobeli bino eloko kitoko mpo na ye basika mbongo eza boss eloko te toyoki rien bayoki eloko te na maboko ya Shina Rambo likambo na mbongo okobika bandeko banda koluka mbongo yango alobi bayibi yango azokanga bato atortire mpo babimisa mbongo bango mpe balobi mbongo toyebi te bato nyonso azokanga bango kaka te ebongo eza nani voilà innocent sûrement bazopele po kase mais moto moko sûrement ayebi ke mbongo yango ezali moto yango aza wapi tolanda filme na biso natuni mbongo nangeza wapi loba na yebi te mbongo ezomona na te me bato bazozwa torture voilà sûrement makila ba innocent ezotanga bato banani oyo bazwi bango kana makambo oyo c'est un foiré, c'est voyou. Donc boyokani na ye yenda kima na mbongo bino botikala est-ce que bobo sani boyebi te ke kaka zambe motu alimbisaka nga kutu boloba kutu pardon te pona yebi yango te nalimbisa te moto te akosaka na mbongo na nga na tike pamba buli boyebi yango te est-ce que botunaki te est-ce que balobelaki bino te tozwi mbongo na yo te toyebi na biso te eza biso te bino lokuta bozokosa nalinga te kutu mutu akosa na elongi na ngai nalingaka kutu te nayoka lokuta pardon tokufa te pardon
Ah, mais finalement, bato bazo kanga bango. Ba yebite. Bango pe bazana mbongo wango te. Moto moko azo kima na mbongo wango. Azo batama na mbongo wango. Ah, les patrons terroristes pakata makambo na mokuse. Coup de feu. Abomi lisusu. Biso to yebite. Bazwaka mbongo wango na ndenga malamu na motoki. Mbongo wango ezoluka liwa ya batu. Mbongo wango ya musala nini? Mbongo wango ya yo ba yibi yo. Nani yango yibi yo? Alors boss, nettoyez-moi ça. Ba français ba filmer wana. Débarrassez-moi de tout ça. Faites le ménage. Ndenge baloba na ba filmer. Voilà tomoni moto moko. Tomoni bambongo na ye. Tomoni belema na ye. Ba combattant na ye. Do yende azo tia mobeko. Mais mikolo yo affaire eza ke mbongo ebungi. Tia zo lukango ezozwa mate. Batongo azo kanga baloba bango pete. Combien bandeko? Toyebi chiffre te. Mais azo sala recherche. Ah yewana. Mais bato boye bandeko. Tela bandako. Tela mituka talo. Bozui richesse bomengo. Esanginda pa asanola nzala. Mendenga sela rambongo wango. Wana nde likambo. Wana nde tomituna. Est-ce qu'azangi makila ya batu na maboko na ye loin de là. Po bandaka filme bandi déjà abomi bato misato. Mbongo pezo amite me batu ba okufa. Donc motoyo c'était non à craindre. Les patrons terroristes. Voilà zo méditer. Kanda na kanda, méchant zo mata. Ba yibi mbongo. Eh. Dans sa kabanki ko. Abandi ko benga susu. Epai moko nzoka bato bazaki na ba retrouvailles. Elongi aussi to mona kiango. Allo. Boniyo. Ozo sakana na moto mabe, moto akanda logola ngai. C'est quoi ça? Raski. Oyebi histoire nanga bien. Oyebi somo na ngai. Obo sanité? Ndenge nini vraiment? Ozo luka otimola libula ya cimetière na yo. Oyebi ngai nakosala mabe oyo kokana te. Natulona no raski. Nini ngozi yo? Sikoyo mbongo wana deja sina bandi kosala ngo boom. Nazo bume yango. Nayebi te naza likambo na yo te. Mais na kwa sireo ke na kokoya te na motambo zo tiela nga wana. Yoka ngai. Yoka na zolbela yo. Yoka. Na pesi yo ko banda sikoyo. Ti lobi na tongo. Yo moko ya kozongisela nga mbongo wana. Ouais, nalinga ba surprise aboy. Surprise sala nga bien. Yoka ngai. Tala. Tina te. Otu na soki surprise ni lezo zela yo. Oko zo surprise na yo. Zela surprise na yo. Na lobeli yo zela ikoya. Abengi pa yebi ke mutu kimi na mbongo nde ye. Bato ba yeba niza pambate. Moto monto akendaki deja mosika asa bandiko bume. Do balara ngo ko epesi trouble. Ememie wapi na kindumba, ememie wapi na bambiance. Voilà moto moka zolela. Bakanda emati po mbongo ngo zoluka moto akimi na yango.
Et bandi ndenge nini moto kima na mbongo na ye. Voilà l'histoire. Nini ko salema. Pour jara bato déjà na comprendre que batangisaka makila pamba pamba. Basopaka makila même ya ba innocent. Mokolango tolandi tomoni quelque part voilà. Omoni batambola na bamitu kacher. Donc ça na batu basimba mbongo. Mais façon ba ça la rambongo ngo. To benga bango kaka ba terroriste. Po batambola ka bien armé. Mais pourtant bango te basimbi mobeko. Bango mobeko te. Et voilà tolandi ba commis quelque part. Voilà yewana comme maître terroriste. Patron terroriste. De la coopération na bangwe bandi. Voilà, atiki sécurité les banda. Yemoko na kati ya koti. Suspense. Nakati tomoni informaticien moko bien concentré na musala. Ateli moto à côté lié. Oh, moto nanga ingénieur. Un savant noir. Bill Gates. Ah, bonjour boss. Vanda wanako? Oui, merci. Alors, affaire ça ma solo moko boye. Il faut oyeba. Lukelanga dernier appel. Et sika nini endroit emplacement nini appel wane salemaki. Oui, les technologies est avancées. À partir de l'appareil sophistiqué, na ba logiciel. Appel moko ekotaki, appareil koki ko détecter et sika exactement moto bengela kiyo. Et c'est que moto akani si bien. Donc alingala ndele sika appel ewutaki. Akani moto alobi sirma yenda sana affaire oyo ya mbogo ebunga. Article ingénieur. Ingénieur pas bandi malamoko. Recherche aïba. Est-ce que appareil appel et cause à la détecter azo détecter malembe. Et voilà, et si ka appel et wutaki. Donc tu comprends que bakoki ko tracer appel tout le banengwana. Et si ka appel et wutaki. Et voilà signal et comité et si ka ingénieur azali. Azolanda à partir de logiciel. Effectivement, nzoka ezala ki na chambre moko ya hotel de moto wana bengaki. Ayamba ki appelle na chambre hotel. Yoso bossa noso oyebite nga nani? Boni. Ozolu ko timo la cimetière na yomoko. Obosani ke mutako yiba ngati. Voilà ingénieur asali mosala. Bon, eza na bureau hôtel. Après si une adresse, après si un emplacement, on s'assure, on s'assure. Ah voilà. Et si qu'appelle le wuta qui est yebani. Et le copain c'est la kaka abanaro luka yeba yangoana. Ah bon? Voilà, ingénieur a se retrouvé. Et bandeko ni nango tikali sikoyo. Donc ba comprendre que mon fiti ennemi aza quelque part. Voilà libanda azalaka na sécurité penza. Oyo ba ndimi ba wapo na ye. Alors bino nyo soboke ne siko na Piro Hotel. C'est t'enfoiré azakuna. Bokende kuna boss la ngambongo na ngai. OK, boyoki ngai? Oui boss. Boss la sûr que mbongo na ngai nyonso ezongelanga. Na lingi ba raison papa mbate. Bokende. Il faut la opération. Ba nyonso bazo défendre ye bakende pona mbongo wana. Bakende balanda mbongo baya nango.
Donc d'après ye à comprendre moto akimi na mbongo yango. Ça va likambo te. Ye kaka. Voilà Batumoko très dangereux et bien armé. Babandi siko koluka. Patron na bango na posa a récupérer mbongo na ye batu bakimi nango. Bon ou soit pe moto akimi nango. Ba pesi bango kombo ya hôtel, adresse ya hôtel, emplacement, nyonso, ba contact. Tout est là boye batu moko na manduki baza kokota. Moto ngo paye yo na mallette, na mbongo. Arrêtez, coup de feu. Nzoka ba moni moto na valise. Et batu na nité hein. Et bandi ba fontema. Et yepe bandi ko répliquer. Nzoka yepa bonga maka. Nzoka yepe aza moto makambango. Donc bango na bango bazo bato biyoma. Et voilà, guerre bandi na kati hôtel. Moto mokazo kima na mbongo. Ba landiye ba komi ba bete na masasi tala lali. Est-ce que ba réussir parce que moto moko lali? Moto ngo lali. Est-ce que ça y est? Rasi. Ah moto na ngai. Obosani ka sikoy. Biso na réseau totamula kana na kolanda mobeko. Ah toboyaka te tolobaka jamais non. Totelemelaka leader te. Oh na beleli na komba bakoko. Oh bolimbisa ye. Ngba bolimbisa nga pe pona makile sopani. Rasi. Ah nga yoke ikaka pamba. Réponse en paix. Allez tambula. Ba uto boma mutu ba lokoti valise. Est-ce que yango valise batindaki bango bazwa? Est-ce que yango valise eza na mbongo? Tope mutu babomi. Est-ce que réellement ça y est? Eza na bato bakenda boye bazonga pe boye mission zoka yango te. Awa babomi mutu tozela. Est-ce que yango mosala bango basalaka? Oui. Babebanaka mais basilanaka mabe. Et voilà tous les qui toza na balabala. Mokolango totala. Na remarqué jeune homme oyo, Jonas. Touti komona ye kokotaka ba bureau kolukaka mosala. Et voilà bandeko na sa motema naza si ba prière awa. Lo sambo na lo sambo. Ye wana soka okana sa moi na dossier na ye. Oh bandeko, nsala na libumu. Bandeko kutu. Mutu na batango ya boy. Nani ngwa koluka yo? Famille nini kutu bako yeba yo? Baninga nini bako zala na yo? Mutampia kaboye. Mema ye lebele azwa diplôme pe ya université. Mais lokola musale zate, mbongo ezate, dona mukili oyo muteko konte yo azate. Ah pasi. Ah moto bayebaka ye tango azobimisa mbongo azotanga wana ozwi ba famille tango tangi mbongo okomi na bakamaradi me tango moto azonyokama na sa moi mpona koluka mosala na badossier na ye tomoni ni famille tomoni ni moto malamu tomoni ni moto akopesa ni moto akosunga. Voilà na tango oyo moto azoyeba ote me mokolo mosala ngo kozwama akomi ndeko na biso, akomi yaya na biso, akomi cousin na biso, akomi mwana na biso. Ah batu mwindu kaka ndengwana mwana mobali ezaka etape ya vie ndima atamboli alembi kokota ba compagnie yango po azwaka français moko. Nous sommes désolés. Oh le jeune Jonas chômeur azoluka mosala. Atamboli alembi toleki voilà tomoni awa epai wapi toyebiye les boss les patrons terroristes tomoni ndenga utotinda ba combattant na ye bakomi babomi moto bazwi na valise. Ah c'est que jusque la valise yango valise moko ezotambola wana
Est-ce que mbongo yango yango wana ezongi à suivre tolanda po toboyi ba innocent bakufa lisusu? Voilà, babongami sûrement bazokende quelque part. Et voilà l'isolo na biso bandeko tolanda avec Didier Parfait, Ike Production. Voilà nazokanisa Val Abbas Bwana, Eliane Wavingana, Joël Kinkela na Maison Junior. Bandeko banani balingi banyoka boy. Nzoka nyoka likolo mbeto. Sûrement toyebi te moto ba pouvoir azali awa. Moto moko zobenga. Mr. Gamba. Mr. Gamba. Where is my money? Mbongo nangeza wapi? Asenga so mbongo awo. Nebi mama mbongo te bosana. Tala omona nga kutu te. You know, oyebi ya? It is dangerous. Eza très dangereux. To toy with a scorpion. Kosakana na scorpion. Abomaka. Even more dangerous. Eza encore plus dangereux. Oluka otambola na nyoka. It's a suicide mission. Waneza mission suicide. When you face a lion. Tango moni lio liboso na yo. I am 3 of those. Alors, naza moko ya bango misatu wana. Mr. Gamba. Yo yebi nga naza nani? I'll change it for you. Tala. Tosila na ndenga bien Gamba. Wapi mbongo na ngai? Yo Mr. Gamba. Mbongo na ngai za wapi? Faga. Oh, motoyo. Tala Faga oyebi ya? Scorpion ba existaka na bango te na mboka nga na vandi. Ngai na yebi cobra. Pe cobra soka suyo vene na yewu misakate. Na vanda kana liaka na esika moko na cobra. Yango naza na mbongo opesa ote. Toza na monde ya drogue. Toza na monde ya trafic. Tout est possible. Enga pe na kwa na nga na lobi tika ngai. Awa moto mosusu toyebi te akoti masolo. Bakebisi na telefoni wapi mbongo na ngai. Azalaka na nguya ya nyoka. Donc bato nyonso bayebani bakope basalaka bazosenga na bambongo. Metomoni soki nyoka te eloko mosusu. Donc bayebani na banguya moko pe. Seke mbongo ngo yendambu. Eza na bato pe fo ba devoir ye. Lisasi ebetami likolo. Seke motu mosusu pe aza na niongo oyo fo afuta. Les boss terroristes sima otinda ba combattant. Ndenga tindi ya liboso. Mais finalement moto yo ye kaka moto azaka na problème na batu to batu bazaka na problème na ye. Ye kam talobaka ke wapi mbongo nanga. Et donc batu bakosa kaka ye. Abimi. Ake wapi? Toyebi te soki mbalo ake kolanda so mbongo na ye. Ake kolanda ngo na minduki. Donc moto nde azotambola po batu bako devoir ye bazebele. Donc moto balia mbongo na ye te bakotake pe nyongo te. Po asukaka mabe na masolo. Kaka bango. Aye na cortège. Et voilà bakoti quelque part. Awa tomoni vie ya ba grand terroriste. Tozo sala pe publicité te to l'action ndenge babandaka ki terrorisme. Oyo eza vie ya violence eza ya yote. Po gagner film awa soka sali film na yeba futi mbongo. Et voilà c'est reparti. Voilà les boss des terroristes. Akomi na bisikango. Azota la terrain. Awa, tolingi to frappé. Toza na affaire moko grave. Alors, il faut s'attendre à l'inattendu. Boss, tia biso na confiance. Wana mambaba na mikie wana. Alors, attendez-vous à l'inattendu. Po ya yebi mokili bazali. Baza na confiance te. Na kidiba mutako balukela yo.
bango batikali ya koti na kati. À suivre bandeko la Python Dance, mabina ya Python. Et Pai Bakoti, voilà le chef, le patron des terroristes. Aya kaba kop na bisika boye. Et souke la bon peka mabe. Ah, ozaba gotoyo. Oh, oh yeah, yo vient na ngai. Oh, Fagab, moto na ngai. Ah, webia. Oza mutu oyo fosala kama solo bien ya kavandao motazo zela inzoka yeyo baye na masolo. Deuxième partie tolanda na kati ya Ike Production Maison Junior baye bi Bercy na Matadi baye bi pe Maison Junior kala sécurité libanda. Voilà, bien gardé, bien sécurisé. Suspense. Masolo Nakati. Voilà ba malette fongwa mi seke bato baza ba coopérant affaire na bango yebani nzoka baza ba trafiquant de drogue nzoka basala ka faire oyo nzoka mobeko keba elukaka bato aboye yepe nzoka moto masolo. Voilà eloko ebomaka bango eloko oyo bakumba yango nzela moko na manduki keba na ba réaction nzoka aeko teka poussière. Très bien, yo penso yebi yango première qualité ya kitoko pena talaka namta masoloti ngana muta terrain na ko peso faux produit quand même nandimela ki openza. Oh, siko bambongo ekotaka na ba mallette ye patient a pesi mallette ye pas pesi mallette échange drogue contre quoi afongoli nzoka nde ba dollar nzoka nde affaire ya mbongo ebele pe ya mukete. Do yango moto asakanaka te soko yibie mbongo akoboma. Ah, na sepeli pe na tuka yo osamta ba faire soli kitoko bango wana ba silisi masolo po ba umelaka te opesi a vérifier ye pas vérifier abu. Alors que service awa na kati za restaurant donc c'est que faut motonio swali ya malewa la servante pas akoya akipe ba client po ya yebi ka batu bakoti babanda kolia. Landa coup de feu mona bendana oyebi ke panzani mbala moko mbongo etanga mite bato babandi ko kima masasi. Nani alukima kamboyo? Nani aza mofiti? Nani aza mabe? Nani alingi alekela moninga? Nzoka nde le leader azaki na danger. Kuna bandeko bakomi ko batela bango na bagarde du corps. Mais ateko euti wapi? Nani ayeko attaquer? Nzoka faire ngo suki na masasi. Ah bon? Do bato bayibika vi mosusu te ka boy. Do ba menaka vi na bango na danger. Liwa eyebani mokolo te. Donc bazaka préparé à mourir. Likolo ya faire ya drogue. Siko ba innocent bazangaka. Bakufa rapeka bato liboso. Donc tozana affaire na bato moko très dangereux. I was not able to secure that job. Jonas Alobi, nakendaki me mosala ngo na zwango te. Big challenge to me. Eza pasi koko sopo na ngai. I'm just tired of this life. Nalembi na nga via boye. I am very tired. Si nalembi yaya. The house rent has expired. Tala nga ko locataire loyer na soko futa te. Mbongo pe naza nango te. All the money. Mbongo nyonso. All the money I saved. Mbongo nyonso. O na sala ki na stage nyonso sili. Is that all? Yango kake sili Okay, Jonas, listen. Okay, yoka ngai Jonas. I don't have no Nde nafandi na yo awa. Naza tane loko te ata $1 o naza nango te nzamba zoyoka. Oyoki? Nazawa na kauki. Na uti ko pesa mbongo dot ya mwasi na nga na famille. Mbongo nyonso sili.
naza sunelo kote omoni ngai nde na moyokaka yo nde kosunga pesa sunga nakanisa no malamu nga natangisi yo sikoyo oza licencie nazelaki ke na ntango oyo okoka kose débrouiller nayebi na ngai yaya I will forever be grateful. nga mpe na kozala reconnaissant mpa na yo God in heaven nzambe likolo ayebi ke nandimaka yo oyo osala mpo na ngai naza reconnaissant but please brother, me ndeko yaya pardon I need little naza na posa ata mwa mbongo moke ok I want you to borrow me. soki odefisi nga I am going to mbala oyo pay you back. na ofuto nyonso Promise. na I'll promettre pay you yo back as soon as possible. na kofuto deke possible yaya Jonas nabondeli yo yaya yo oza na ntango tosenga susu bato yo na ntango fala obimisa kopesaka bato zala mobali ko na nyokwama nasala pasi na nyokwama na pasi mpo nazwa mbongo nasenga motu te na dependa na motu te yo pesa ndenge moko yaya ta na yo ezalaka ndenge mosusu yo mpe zala mobali boni ozokomelanga parese na ndako awo moto azaka ya moto alesaka yo apesaka na ye mokola kolemba ezali voilà chômeur azwi mosala te yaya mpe atomboki mpo alembi I lost two Ah, of my na perdre fellow strikers out deux there. éléments na ngai ya makasi vraiment batrafiquant de drogue babebani donc bango mibale bazosolola boye eza na mutu mosusu nde atakaki bango yango wana sikoyo boss alobi na faga nini esalemi bato baatake biso nayebi na ngai eloko te na comprendre pe te nini esalami honnêtement I don't know. na sutuki nga pe I don't have any problem. naza na problème te na bareseau mosusu I have been delivering. naza kolivre marchandise na ndenge esengeli na masolo ya bien oyebi na yo So alors Mr. sikoyo nini ekomeli biso you know this oyebi bien all my reputation, eloko boye ebomanga réputation my records. crédibilité na ngai ezosila nayebi nanga boss libisanga mpo na likambo yango me But I'll do my naosala best to nyonso na ndenge na nga na luka bato oyo basali boye find out. nakoyeba bato yango banani Sure fact, my boys, bon kutu belema na nga bana terrain they've already captured esi those miscreants. bakangi kutu moko ya bato batakaki That one we're going to get details. alors tozotortire tozwa détail And I'll get back, so nayebi nyonso balobeli ngai naozongela yo please. You know, ye pasa na patron likolo na ye do bato ya mbongo oyo bayebi ke batangisaka makila ba innocent affaire ya drogue na liwa mpe pembeni Father, bon ça va nazoko boss faga I will avenge ngai nakovange the death of my liwa ya belema na nga bakufi bonne journée donc moto alingi perti te na ekipe mibale bakufi One more thing, Father. eloko moko na bakisa I naza na posa ya badetail nyonso in less than en moins de 20 heures 20 heures napesi yo 20 heures du temps yaka apesanga détail consider it. esalami déjà bongo boss ye mpe azotosa boss mpo basalaka mbongo ah bon na bamarke oyo nde tokomi na butu So, awa babandi torture you think you can outshine your master? tala yo petit joueur okanisi yo koleka maître na yo olingi okosama Oh yeah. oh oui 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 I enjoyed the dance so well. nayebi moto oyo mpenza awa namoni ye aza résistant nasaleli batorture mais nasentir aza combattant motu na yo moko awa nazotorture ye na maboko na ngai I'm sure you still remember the tutorial. azobenga sikoyo baenemi tolobaka bongo ah Listen to me now. yoka ngai gamba nalobi malamu Make sure you keep my money. zala sur obongisa mbongo na nga atokimi yebaki ata wapi nakozwa yo nakosambwisa yo I don't get the money. soki mpe mbongo na ngai ezongi kaka te ngai nakosilisa génération ya famille na yo mobimba moto akobika te na libota na yo bato balaka boye ke basalaka yango
Ah. Donc moto ayibi bango mbongo ntongo bakendaki affaire wana na restaurant. Elelo bango nyonso bakomi mpe kosala recherche mais na bamanière na bango na ndenge ya bapiton. I will ask you to Ngai nakotuna yo siko mbala suka. Ah. where is God? Wapi Gamba? Azana ye mais soko okoboba ngai te okobatela fi na ngai na koyebi so nyonso soki olingo yeba nyonso. Ok, Your life, vi na yo eza bien gardé. Ça va, siko nazoka yo. Merci. Merci. Gamba. Aza siko na mboka. Aza na mboka. Kuna ake kopostele lokola sénateur. Ah. Ok. Ben formation bando bima. Bauti kopesa pe titre ya honneur pe ya traditionnel pa ya bapaka na mboka na ye. Tito Zolo Bawa. Gamba akoma désormais kotambola na cortège molai ya la police. Ah bon, finalement moto yo criminel kuluna akomi na ye politicien pe bapesi titre ya honneur na mboka na ye. Ah bon. Ah mokila ngo tozali mondo yo do monde sotel so longité. Azub information, il y a un ennemi oyo ye esengeli à abattre très bientôt. Bazolo kambongo me bayebite soki ya solo le vrai possesseur ya mbongo na tango oyo eza mutu bazolo bela Gamba. O prometaki ngai olobeki no obomanga te. Olobaki na loba nyonso simo obomanga te. Ah limbisa pona yango. Merci de le rappeler ngai. Merci. Je suis désolé. Hey! Nzoka bato aboye. Basaka bato kopesa maloba te. Azui information mais maloba na ya to cité. Moto yo akufi lâchement abattu. Voilà bango ba traiter masolo boye. Ba dossier na bango kenda molaité. Voilà Makile Tanguy. Ah. Donc bato bafuta marapo basala ka spectacle à boye. Bato saka patron na bango po bayebi ke bazo vivre. Et voilà mosala na lifuti. Mais makila bato ezo badly. mbongo te mosala te me bolingo ezali. Don't touch Mokolango masolo ezobeba. my Yepe koto yo alobitala ko simbanga te parce que na tango yoko soki olingi masola bolingo banda ko pesa ngambo. I am not in the Et voilà, c'est comme si ba chômeur bana ngambo. Nalobi soki kutozo mimanga na ba sentiment boy na boy na ngai. Soki mbongo ya te lelo bolingo pesa te. Until then, Chérie, the Lord kala te so na zu musala. Na olakso kasi bolingo nyonso zozela. Bongo ça va. Mbongo na mosala eya comme ça bolingo kolanda sima. Bande ko basa lelo. Mbongo moke bolingo pe ya I moke. don't want to have sex. Don't you hear that? Nalobi esikise ngai. Ah. I will leave this Nalobi na room. ngai lelo kutuko masano eza nango te. Kenena kozwa musala. Bapiaka boti wapi? Jonas. Keba okozanga musala okozanga pe bolingo. Donc moi ça lembi na explication. Okozwa musala oui, mukolo nini na yebite. Ebongo bolingo pe pema. Jonas akosala nini na yako simba kisi pamba. Et comme il y a tentation,
Et voilà bolingo komi ya kaka. Et komi ya ba mesure. Hey. Tango azangi mbongo bolingo ekoni. Tolanda Igwe alobi boy. Bapaka mwana biso Kevin. Mwana mobali oyo tobenga ke mingi na kombo ya Gamba azalaki awa. Aye koluka biso to soutenir ye pour alinga comme sénateur à représenter province na biso. Très bien. En tout cas biso to soutenir ye. Ah biso to za simana ye. Alors asengi pe lisusu biso to pesa ye ba titre moko ya honneur pour accompagner carrière na ye. Yango ono Luka Luka Bapaka Bofanda Bota la titre nini tokopesa mwana mobali oyo po to ndima mwana mobali oyo azala likundi na biso na parlement wana kutu pete magamba mike wana Igwe na tunaka motu na moko oyebi ndenge toza boye toza pe na population sima soki kote biso tondimi est-ce que population ngambo wana bakondima mbala moko yango na likambo yango ezosenga na biso na libanda na kati toyokana aprometaki kopesa 1 million de naira na membre moko ya cabinet 1 million na membre moko odi bapaka balunga masola boye nzoka mwana mboka akoleka akopesa 1 million de naira pour cabinet mobimbe soutenir ye akoma député akoma sénateur toyoki kaka kombo na ye Gamba lisolo voilà toleki butu makasi moto azobenga na telefone nani wana lobby livraison ya marchandise ekosalama na 7 heures apesi ka coordonné zala sur ke mbongo nanga nyonso eza complet pe eza ya kokoka. Wow, bato basalaka ba trafic na film oyo toyebi. Ba trafiquant basalaka masolo butu. Et livraison bandeko toyebi nini ba livraka. Mbongo pe belé bazwaka, mais parfois ata basoli malamu babeta na ka masasi na suka. Motongo na molili toyebi te nani wana. Oh mokolelandi. Patron ya ba terroriste. Na tongo voilà aza komela mwa kopo accompagner mwana mwasi kitoko pembeni po bajara bavu bamenaka yango mbongo ebele ambiance ebele mbongo ebele basi kitoko ebele wana azo beta lisolo bazo klaxonner libanda. Ah nani nganda zo tiela makele boyko c'est quoi ça libanda kuna moto keza wana. Reste à vérifier. Voilà, bafongoli. Mon payo ba oyambe malamu te. Pour les colos déjà boss à Simba Manduki. Go down. Nase lala. Parfois yebi des gens qui batongo de ba yelaka foko bongama. Voilà, nzoka ba combattant na ye. Nzoka ba élément ya force na ye. What happened? Nine esalami kuna. Oh! Makambeza mabe leader, match eza mabe. Tokomi na terrain, tobeti lisolo. Nzoka masolo na mesa ezalaki na ba espion. Nzoka ezalaki na banguna. Nzoka bato baswaki benfo. Bakwesi biso embuscade. Tobetani mais tobimi quand même mobimba. My money. Mbongo na ngai. It's my money. Ebongo lomeya. Est-ce que nyose koka? Yes, sir. Oh oui boss. But Mula Mais is gone down. moko na biso alali na se Some atikali. gunmen come at the Bo point of delivery. bato oyo bayaka Unknowingly, biso tozo délivrer marchandise bato baye babeti pe basasi. Ah lisolo eza boye. for those I man. Mais bato bayebi bazwi leso na bango. Ah bon, naezo besika makambo ne soso uta. Gamba. Ah, yemo ka sentir que mutako sala boza Gamba.
Ah bon? Gamba simbi mokila ya tigre. Likambote na sukisa ye. Ah, mais moto gamba azo lengisa bango boy. Pona mosika deja baobanga ye. Rasi. But then try that again. I kill me. Voilà, bango bayebi. Bakaseki bakozwa. Bane lokote. To sukisi bango. Opération bauti kosala nzoka moko na bango kufi. Mbongo na bango ka boy. Voilà, danse ya piton. Voilà kaka wana na base na ye. Tebi babilongi. Bayi bazalaka fidèle na boss na bango ba terroriste. Voilà balata na ba formule mosusu lelo. Donc bazo bima c'est moi qui no sala l'opération. Et voilà. Likambango nini bakei kosala pour te comprendre ndenge bango baluka mbongo na bango. Suspense. Oh moto. Affaire ça, affaire à bien. Est-ce que moto ça préparé pour l'opération? Est-ce que yo nanga to rozala sûr que tozo kende pe tozo zonga? Pour ça kumoko si. Est-ce que yo ça prêt roquette? Pour nga déjà na minute so yo moral isa datant. Yango moto nyonso fondima tozo kende même moral. Toyebi to kokoko isa jamais boss. Wa yebi ka déclarer guerre à la guerre. Rocket. Est-ce que vous êtes prêts pour l'équipement, pour l'arme, pour la nyonso? Est-ce que nyonso est prêt pour une minute sur tozo kende? Et le cours sur tozangi à faire. Est-ce que vous êtes prêts? Dans ça déjà prêt. Ouais, dans l'Ingaraboye, mobile yeyo. Toujours prêt. Na mission pe na commandement. Bango na babongami. Et pas wapi bakei. Voilà ba préparer mission même na hélicoptère. Na mabele baza. C'est moi na maïpe bazali. Eh, de l'homme forme na bango pe na kati. Bango nyonso bake na fond. Et le koni nango bazo lukaboye. C'est que c'est très important. Et pas ya mokonzi. Ah, moi na biso, ozongeli biso. Boye malam. Igwe, merci. Oyebi, bien que naza trop occupé, na mosa na ngai. Mais, na linga quand même na leka, na mona yo. Na tuna, est-ce que, bongisi titre ya honneur pour bope sangai? Oui, bien sûr. Alors, bino mapaka, boko minengenin, bosoli nengenin. Ok, biso nyonso to sa prêt. Moto yo bazo pesa titre boye. Moto yo balingi ba honoré. Nzokande aza recherché na ba terroriste boko quelque part. Mboka ngo balamuka ga mabe mokolo wana. Oyo nini? Bato bakimanga masasi. Oyo nini e bandeko?
bayoka lokito eza kobeta bato mpe baye nzoka bapreparaki attaque. Baye ko attaquer pendant que mokili yango mboka yango baza kidiba. Awa masolo na mokonzi. Alors tosalisi cérémonie monene, tobengisi ba grand danseur, tobengisi banganga pe bakoya na cérémonie wana. Moto yango pe ye na sérieux alinga sala carrière na ye ya kisénateur. Yango na lingi na mokonzi na bana mboka bazala simba na ye. Both of them, we know of your Toza prêt. You can Toyebi ba handle capacité na yo. Toyebi oyo za important pour na biso. Ah bon? Eloko nini ezo salema? Nzoka awa bazo préparer attaque. Thank you very much. Merci mingi Igwe. Premier ate. Na moni na kenanga sikoyo dans quelques jours nazo zonga tosili sango. Mais avant cela, voilà mon moto yo bien préparé. Alors, oyo moi likazu na bino hein mokonzi. Awa libanda tala batoyo. Baye bien préparé. Barona kati bayoki masasi. Lokito beti. Oyo eza likambo. Wona na sibelema na yo, ba combattant na yo, ngaite. Na yeki ngamoko, yo eki yo moko. Ba confondre nzoka ba yebi sikoki attaque eza libanda. Gamba yo bimawa na ye. Na yeko mona yo fara. Na yeti na mboka na bino. Yo bimawa na monelo ngina yo. Atoza wapi na mboko bima. Na kozwa yo na pete. Oza wapi bimawa moto atembeza yo. Soko boma sikoyo. Voilà boss naba élément na ye. Baeko luka gamba. Gamba oyo déjà azo préparer carrière na ye akoma sénateur. Nzoka zaka na maniongo na batoyo. Affaire mosusu sila te. Dozana makambo il faut basisa nanu avant akoma sénateur. Ah. Oh gamba. Oh. Aye liboso mokonzi. Gamba. Finally, Finalement, told you na lobela ka bien. Ti na koluka yo na kozwa yo. wherever you are. Pe sika ne sobata mi na okoma. You can run away with it. Oyoka to okimanga. You think you can Okimi run na away mbongo with nanga. it? Okasi okima na lar na ngai. Told you. Na lobela ki yo. Be greater than his man. Jamais élève akoleka maître na ye gamba. Jamais. I'm sure your village people. Naza will sûr. get Bana back. mboka. Jamais ba bossa la visite nga na ko sala lelo. Po lelo ko pela moto. I didn't come for you people. Na epo na bino te bino bapaka. Na epo na moto yo. Oyo elema nanga. Élève nanga aibi nga My mbongo. money to buy a chieftaincy title. Donc oye na mbongo na mboka ba peso titre. He's running for political Criminel office. lokola yo. Okomi politicien. Oyo criminel. It's over. Ok sili. Where did you keep my money? Siko te mbongo nanga wapi? Where did you keep my Mbongo money? nanga te wapi? Where the hell did you keep my money? Ote mbongo nanga wapi? I came here with Na ye awe, na ye na belema nanga libanda. Baza partout ba panzani. Soki ba moni mutu babomi. Etambola. or I'll end your life right now. Uswat vina zo suka awa. Mbongo nanga za wapi? Take me to where you kept my money. Memanga siko obomi mbongo nanga yi. Tokei. What stupid move from your Osali mouvement moko ka ya buzobawa na bomi yo. Ah, nzoke zo sila mabe. Alandi mbongo